Le 2 janvier, namoni maestro Fabregas arobeta na matete. Azongi na terrain sika wapi ya botami, sali bien en tout cas na linga kabongo artiste ozonga pena place yo botamaki, bata pena que non ba parents na bino baza et tout ça la bien, ça la bien. Conseil par mes amis balé ça il y a héritier watanabe ça ba soutenir bango ka ba soutenir bango bezala même ata mutoye mopaya nanda kwa batu ba repese ka maya komela ba repese na tout donc je sais que bana matete ba koyamba pe ba paya na ba fête na bango à fin de l'année et puis ba honorer sikoyo oya bango aza mwana na bango et mais ba yamba quand même ba paya parce que les musique à Congo qui m'a fara te jour ngana ko chali baya moko boya ta muto achena ngamu na omona teke mela longoli to atindi bat papa na te to ko beta yango même ate pa nga 5 personnes baye ba yebise omoni yo to yake bele pa na o mela yembia oleka yo ana posa de plainte ya nazala na besoin kaka na respecter oyemba kaka na respecter ka musique ezala kitoko mais banda pe na bandi carrière kino lelo na sali na pempia kati le problème c'est ça na sali na pempia kati ba oza yuma ozo comprendre j'ai andou l'été depuis c'est un jeune frère à moi akutinga na wenge et tout donc na encourager trop na pesa ba fleur na ngai et tout donc c'est azo sala pe minae donc na sana bango tout bien dis-moi que peut-être bango bagoza na moi eloko mo boye na kati na bango moi ben incompréhension mais moi je comprends ngana mukolo comprendre quand même que voilà ngana za nasande mayele belé. Vous voyez, des fois si je dis, nous employé quelque chose, peut-être yo koye ba pété, on une phrase déjà. Soki déjà mutabandi que non mboloko tempo peut-être azalaka mutu mukie. Totomboli Yesue, ayanga tombama. Eye, Ninyango eye, ba feta kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et banda, Sycomore de vie, oyo e kambamaka et pa ya mosali na nzambe, maman prophétesse Kimbangu sans Liliana, bango bazali ko fêter 25 ans depuis l'Otomo et banda, date yangoyo, samedi 14 décembre 2024, nangonga ya 14h, na salle Bernicia, oyo ezwami, na rond-point Kimpwanza, na commune ya Kasavubu, bo bengami koya ebele, pambate, boko pambolaman. Le 14 décembre, jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Biso bana Sycomore de vie na Paris, tu invité bino, boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya ebele le 14 décembre na 14h. Ma maman ma jeune tolobi boy. Le 14 décembre, toko raté yango te. Louvounou. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange na adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur, Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyinde Nandenga Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totombana Yesue. Si jamabala totiki na noue, totomboli Yesue. Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, mon sacco licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. Monoué, qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ndoule na niveau ya 2 fois te boyebake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur.
moto akosala 50 boîte na kati ya kini chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Oza Mobimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Voilà les abonnés d'Afrique Info. Vous comprenez, bonne année, joyeux Noël, Nabido surtout, besoin d'abus, vous éparpillés à travers le monde. Vous comprenez que Autos a déjà pas mis de son. Azana répétition dans les coulisses, vraiment. Toye kotalaye, bandeko, tout ce qui s'est né, na miel de son, des cartes, baramaramoron, des autres qui ont na orchestre, na mobima les abeilles. Donc voilà, tous en a miel de son. Awa. Là, je dis un grand merci à mon boss, Frank Stemai Dissouka. Un grand qui se respecte, le professionnel. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique d'Africa Info. Je vous dis un grand merci. Donc, grande sœur chérie Karine Bamana. Mutema Edadie Mondo ko Diwa na Belgique wana ya Edo Mbenza, je te salue, je dis un grand merci. Na bino nyonso vraiment bolingara ya bino la diva de la presse congolaise cette fois là bino pe bolingara émission na bino chez Bamana, donc vraiment boza wana pour na commenter, pour na liker ça la rabiso qui tourne maka, c'est vraiment bon continuer vraiment to lingara bino mingi donc sans bino bistoza mobulu kana na baki toza na président miel de son. Bonsoir président. Ouais, bonsoir Bamana, bonsoir. Bonne santé. Ouais, santé ça va, beaucoup de linga brisquement, baning et tout, donc on a kamwe, on a coulisses, on a artiste. Voilà. Donc voilà, santé pepele ndé kaozomo moninde, ça va? Ouais, ça va, mon bazare betamia wa ba versas. Tete kotanga ba biloko bana. Tout na ba nga la moni. Na ninga bien, na ninga mabete. Oyeli to sur la maman. Quand c'est santé ça bien, au lati pe kitoko. Merci beaucoup. Eh parce qu'on a biso pour aller bagarre. Merci beaucoup. Merci. Voilà, quand la TikTok on a ya na Karine Bamana tindela nga ba plan. Yo pour lati bazara na yo. Tony Bamana. Karine Bamana. Karine Bamana, na PC Mobile na Dieu monde kolo yoji. On a profité, on a fait de Dembenza Tripoli, mon père. Là, je vois encore Tanciano est là, donc écran en couleur flash. Namoni Balamonko, donc antidote DBF de ba forme. Alain Katanga Katangé, mon ami, donc il a fait de Bambote. Tony Dala, il a nombre de cheveux, nombre de rankines.
Docteur Roland Milan Morsi voilà quoi. Voilà, mais de son le lot trop bandé. Là on a pour ce quoi tu écoutes awa en pleine répétition dans un poussant d'oyemba. Ben biso musala na biso ezaka ko. Voilà, oyemba, yembe la biso non lo mo po ba te bele balba, mais de so nzembo yeba na taïbi interpréter ka bilo ko ba tout. Bo na yemba na ya yo, bato bala na biso na Afrique info. Ba complexé. Ah. Ba yo ba rat. Te ba ba ke yo ba na raté ba chaque fois la succès. Mais ba tout mon repoyer. Andimi na zanga wolo. Je sais pas nangeza zeroe Manana koma na lufalata Vinange koma pese sata Okomisa nga etouchable na bolingo Nasese kati sanga likasa Antivirus alove zayo Nakoma ko vivre paradisite Onekitaka ye Influence na menace abambanda Dans tes bras bébé je suis en sécurité Tu es le seul qu'on aime pour ma vie Maman Jesus every day, ça c'est pas naïf, liboula chaleur kobikate mao ya kinga mikoki osea ya satima abonanga sopeta les crédits ya sekli ya mimi nazonga koka pole biso bolingo nanga suba suba serina koka pole pole la puissance Voilà, maintenant sur balandi biso vraiment nous avons contredire ça dosé vraiment et ça titrement et ça qui tourne makasi mais félicitations à Nzembo ana merci beaucoup par rapport à promotion d'être Nzembo et yo kana penza te on va expliquer biso promotion et ça la matin mais mon tour retourne au bon que yo kana penser que yo kango azana besoin qu'il y yo kango promotion vraiment ndenge za la kaka ça ko linga Nzembo do bisa ba tu bongo comment on pas citer yango mona ki banzembo zo umela et ça l'idée 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans battre sur lango kaka c'est ça la force OK bolu kaka que non ezala nini yango donc promotion ngo bolingi na zo ba film na chei kula mutu na otambola nango banini tout non ndeka batuna la yo wana c'est ayoki yango asepel nango ah mais
Comme il a besoin qu'il y a talent partout, partout. Ende baninga muso ezalaka te bimi bongo et sali te ba collègue na yo ba collègue no ba musicien oui tout solo là ouais nzembo za bien ba tu peux ba landa biso ba no ba tu landa biso ba sepeli nango par rapport non ba question ezalaka toza presque tout solo là royemba to reposer ba question na bi par rapport à baninga muso nzembo bimi promotion makasi et yokani pe par rapport ya bongo yango yokana no yoki yango ndeni si oyoka yango sepela na ona moto bando esoke nzembo na kitoko me promotion seka yokaki yango donc seka bato ba yokaki yango bravo na banto te bango voilà mieux de son ba mourir bon supposa le vrai amoureux à bonne musique si ba annoncer album et bimisi ke oluka oyokango bato ba yoka te bazaba ba fanatique privé ya bato moko boye certain ndé bazala mais amoureux à bonne musique mais cause à fanatique non privé fanatique privé bazali banzoi baza partout ok banzoi ba totomboli Yesu ayanga tombama Eye, Ninyango Eye, Bafeta Kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et Banda, Sycomore de vie, Oyo et Kambamaka et Paya Mosali Nanzambe, Maman prophétesse Kimbangu Sans Liliana, Bango Bazali Kofete, 25 ans depuis l'Otomo et Banda, date Yangoyo, samedi 14 décembre 2024, Nangonga à 14h, na salle Bernicia, Oyo et Zwami, na rond-point Kimpwanza, na commune ya Kasavubu, bo Bengami Koya Ebele, Pambate, Boko Pambolaman. Le 14 décembre, jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Biso bana Sycomore de vie na Paris, tu invité Bino, boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya Ebele le 14 décembre na 14h. Ba mama ba jeune tolobi boy. Le 14 décembre, toko raté yango te. Louvounou. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange na adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur, Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyinde Nandenga Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totombana Yesu si jamabala totiki na noue, totomboli Yesu Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, Mosako licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon amité. Ok, fais-tu bonanga. Nasi pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonanga te. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Le vendredi, donc, tous allons atteindre la Gombe pour se payer Sabana pour la fin de l'année, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Ndé bande quand on est passé bien, tous en miel de son, tous en pleine répétition, tous rolinga, ayembe la biso sunzi bonsusu, mais minute tous rolinga, ayembe la biso, donc chamon bewana, mageno e bimite mais sangria. N'appelle quoi ça Sandrine? Nous sommes la biso. Na Sandrine nous tout bazar éparpillé dans le monde vraiment. Nzemboana et Rosa la bien makasi pour nous quand même extrait na koka. Même même pas dépenser na ba bien. Et yo yembe la biso ka yemba ka bato ba landa biso ba yo ka extrait Nzemboana ya sangria. Ça peut ça n'importe quelle note ka naza na difficulté te. Mais bobo bien ngote. Pesa ka note mo pour
Sandria, Sandria, bébé, tu me manques. On est goyaba. Et goyana sima. Si tu veux encore une fois te retrouver dans mes bras. On est un album nanga ya urbain, donc naoya nango mikolozo ya donc voilà. Na mito vraiment na bango na mutu tu ayebi yango ati. On est bandi wana po boires ba beaucoup tenga na zo yemba babilo nanga. Voilà, nze bongo etika kinga ko la ngo sala biso bato pe ba olanda biso ba yo ka mais c'est la biso ka nzembo déjà c'est bana bato ebima déjà pona bato ba olanda biso ça fait déjà comme fanatique nango. Ngana ebite. Nabutu na kolota asimbinga loboko tozobi na umba kolesere na jentemba epa ya bose jentemba kaembe nabutu na kolota asimbinga loboko tozobi na umba kolesere na jentemba epa ya bose jentemba kaembe. Nestaponye katani note sili nazongeli kolelanga mikolo nyonso na ekolata maji na bongola ndoto realite pokolele koma koseka nesese koma affection kosone koma dialogue bitumbe koma mabina bamizana koma le papillon abumba likolo ya bafololo sheri bakisa bolingo pesa sentiment pesa elengelengi colonel Evariste Lumbu engila miele armasanga yotekimani kuisa de la panakamu pokoko mosala baimu opesinga mbuma valiste plaza pesa sirin pesilisanga moto pasia bolingo bilenge kota we bilenge suka we bilenge banda we bilenge lala we bilenge kota we bilenge simba we bilenge lala we bilenge lala Voilà, banzembo kitoko miel de son nini okolo bala bato bazolo bake oyemba banzembo oyo kanate nini okola ka bato bazotala biso na 2025 biloko nini asikoroya nango po bato ba découvrir pe ba musicien na yo o baza na sima na yo et tout parce que tout mona plus ba clip na osalaka ozalaka yo moko pourquoi pas non tala bina na ndenge na yo tondolo omona bango tu bazana so ta même nzembo bilenge kota omona ke no ba artiste bazala ki wana on peut pas base bon voilà ba artiste bazala ki wana donc elonga na kolo bana fin de l'année zaka kotika mutema mabe bo soutenir musique na ndenge il faut vraiment soutenir yango parce que ba valeur bozo kimisa ba valeur pona kolanda ba anti valeur yango ndesi kozo bo ma culture na biso quoi voilà. Bien de son tout le monde qui au sein qui sport moko encourager qui ndeko na yo bien na mosaka que je salue ozo tala biso encourager que tant au monde qui concert on ezaki annulé et ça qui on dit parce que na émission nanga abenga ki pa baki yo rozala abwaka pe ababenga ko pa roya robeta wana parce que azobanda carrière na Esika azala besoin ya coup de pouce ya biso bambiaka auto banda déjà avant Tocha quand même va soutien à Bisso donc je l'avais soutenu parce que Namoni a osé pour la... et puis du coup les années tingaye tant on a banda carré na sika na beta conseil à liboso na yolo na mbole wana banini pas malaïsa après deuxième conseil na kena ba mo idiofa wana ba fief na ngai donc na beta conseil na idiofa banini tout do yepé à qu'est-ce que concert na fief na ye oya ye penda donc bazana adresse famille na bango banini et tout donc lupango bakoko na yeto ba parents ezalaka wana on comprend donc aza peuple nomade te quoi natalenga aza peuple nomade te à comprendre que fois qu'il n'est pas na bango na cha coup de pouce on comprend parce que na linga ba geno ba raisonner que non fona zonga nomade o sala allusion à nini pe ba allusion ka kozalaka que non peut-être mutum so aza na terrain na ye neti
le 2 janvier namoni maestro Fabregas arobeta na matete azongi na terrain sika wapi ya botami sali bien en tout cas nalingaka bongo ba artiste ozonga pena place yo botamaki bata pena que non ba parents na bino baza et tout ça la bien en tout cas j'encourage aussi les 2 janvier bana matete bana lemba bana ngaba donc ngaba déjà ezalaka na maboko na ngai olingo lingate ngaba na tindiki bino lemba pe nazala na fief wana pe passer na ndako na ngai liboso na honora bana lemba nazana adresse na lemba na motima on comprendre okay, voilà. Na motima banini tout donc soki bana lemba ba yeba te ti lelo adresse wana ezalaka kaka entre parenthèses na ndenga systématique na honora bino na lemba bokota wana matete bokende soutenir artiste na bino mwana matete voilà quoi. Mais ba concert par mes amis balé ça ya héritier Watanabe ça ba soutenir bango ka ba soutenir bango bezala même ata muto aye mopaya na ndako batu ba kopesa kama ya komela ba kopesa na tout donc je sais que bana matete ba koyamba pe ba paya na ba fête na bango à fin de l'année et puis ba honorer sikoyo o ya bango aza mwana na bango et mais ba yamba quand même ba paya parce que eza musique ya Congo lelo toki maka fara te toki mafara te jour ngana ko chali ba moko boya ta muto atie na ngamu na omona teke miela longoli to atindi ba panda te toko beta yango même ate pa na 5 personnes ba ye ba webise omoni yo to yake bele pa na o me miela yembia oleka yo eloko ngo wana vous comprenez OK ata ba yeka 3 personnes mais ba robere bino botala kuna me awa miela zo tanta ça ya plainte ya nazala na besoin kaka na respecter oyemba kaka na respecter ka musique ezala kitoko mais banda pe na bandi carrière kino lelo na sai na pe mpia kati le problème c'est ça na sai na mpia kati bandu le tout nazo beta donc batu bazoya merci bakuna batu batu bazana batu ba critiquer ba lobano oyemba na batu bayaka na mona na ndule mais batu lobi ke batu bayate ceux qui critiquer bongo eza ba bengo za yuma ozo comprendre j'ai ndule te ndule oza les VIP batu bavanda ba table VIP ba ko mema na raté ke ba memani batu musu ba télémité na betaki ndule na titre ya VIP il faut batu bazala ndenge bazala ki wana on comprendre voilà parce que zalaki peut-être ya kolukata ko corrompre batu na ko boye ke no na kolata ba mpusu wana te na lukata nani Jamul Kanza na benga ta Jamul Kanza so azui wana pesi moi 15 20 000 wana okendo kabela ngo batu te banini banani okabela pe bato bengi ta bato na ndenge no corrompre bango nazala na besoin na te na besoin de musique yoka son jugenga na voix nanga jugenga na orchestration jugenga na musique on comprend que non il est en train de défendre la musique on comprend ngana na complexité o lobaka que non plein parce que soki ba plein nazo na fief nanga na idiot na ba petit nanga nyoso gama ya na loketo gama chef ba danseuse nanga ibanini petso ya na boy banini parce que petso avandi pendant 20 jours na idiofa aller 19 ntaba na 3 ngulu on comprendre maman a plaisir te chaque jour olia ki bien te olala ki bien te siko ndeko za kuna mwinde bando pelate kura ezate otala ki prince eza kuna na mboka na te hein ombano melatina tongo te tongo midi poko danger siko to finga ke naza mona idiofa VIP sa génération chef de guerre VIP on comprend bayambanga balakisi pena ke no bakolo mwana na beta na yolo chema la isa batuti libanda bacha bakiti etu balakisi mwana yo ya yolo na auto beta na terrain kamina kitoko son musique kitoko batu bavandi baota la biso est-ce qu'il faut na luka na bando bakisa ka pa makamususu est-ce que vous avez mis des choses parmi les musiciens bazo laisser la musique ya Congo te mais moto akosote ke aller sa musique te moi lokuta c'est que à ça la promotion a été à foutre ba musicien a été après ça bango ta transporter à ça hein a cha après méga te na téléphone pour peut-être à télécharger vidéo ne mo ko ta TikTok et réseau cha méga ozo laisser pa musique na yote et réseau pe ça ba musicien no mo eloko ozo laisser pa ka ndule na yote si ko lo ba ozo laisser musique te poani mutu so lo biga laisser la musique te na Congo akosi na yebiso parce que oko booster ka biloko na yo même manager na yo akotia ka mo carte a booster biloko na yo boche mo affiche na bino à concert bo sali boost nango ezala diffusion nango ezala large diffusion c'est ça
Voilà, bien de son papa na yo et rançon au bison c'est ce les rois de la forêt. Le 15 février. Le 15 février. Est-ce que yo pour Ozala? Pour tous les cas qu'on a avant. Oui, non, abengi biso tout, abengi yoto yo okende ka na ndenge na abengi bana na etu donc ngana zo c'est la timing nanga. Na yibaka place air temps nini ngana ko sala intervention na ngai nda kute yo za mona nda yo roya na ko oyeto ba yebika ki yo za ngai vient nanga de la forêt la kisanga professionnalisme et puis ayebi pe ke miel azale ki ya intellectuel tala net nazale ki ya kapulu aussi OK ya ba obe minako ya ba Boris Mbuku ya ba la miel ya ba sacré l'enfer papa ya ba papi la bila. Vous comprenez? Donc j'ai beaucoup des intellectuels derrière mon côté, la miel magie, trop intello, l'évite la miel intello. Donc du coup, on fait des choses en tant que intello. J'ai accepté l'invitation, mais ne fils que timing, tu vas monter na air oyo au salana niboué et tout. Peut-être des chansons où ils ont un répertoire ou intervenir dans un bon, c'est fini, c'est pas que voilà, on dit billet ngamoko. Bien moro ya ouais, logement nazala nanga adresse nanga na Paris ou les problèmes donc mais l'essentiel là n'est que naïbaga timing nangai et tout voilà c'est fini. Voilà on dit de manza comment si nzambe vient nanga papi kakol ya machine pourquoi pas mettre ninja là si message l'équipe qui ndenge email de son à lobby na génération non ya wenge tant yo yaka ti lelo baninga no sala na bango bien à bon terme. Non, tout le monde, nalinga bango tout, donc nalinga bango tout, mais malheureusement, il y a un certain moment toujours monde en apenzate parce que mutuna mutaza vraiment na occupation na e, toujours kuta na pendate ya kukuta na boye. Peut-être na occasion ya Reine Grand Paris, donc il perd à kukuta biso li sous na podium, mais vous allez plaisir. Vous allez plaisir. Ouais, bango nyoso, depuis c'est un jeune frère à moi, akutinga na wenge et tout, donc na encourager trop na pesa ba fleur na ngai et tout donc c'est azo sala pe minae donc nazana bango tout bien dis-moi que peut-être bango bagoza na moi eloko mo boye na kati na bango moi ben compréhension mais moi je comprends ngana mukolo comprend quand même que voilà. Mais parmi les compréhensions entre Yona depuis Babi Mingi Yonim Tobanda qui non sauter tourner contre page Joana tourner contre page na pomba la 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 voilà. Problème exact, ce sont mes jeunes, ce sont mes frères, je l'aime tous. Naza maillé les belés. Vous voyez, des fois si je dis, nous avons employé quelque chose, peut-être peut-être une phrase déjà. Soyez déjà moutabani que non, mboloko tempo peut-être. Azalaka mutu mukie. Déjà peut-être on a échangé déjà phrase nyos. Donc du coup, si quelqu'un dit peut-être, il faut comprendre que non, à confirmer en côté, à l'objet peut-être. Nandingi yo zolo ba yo journaliste, mais peut-être et gozala na cadre on. Vous avez adverbe de doute. Voilà. Vous voyez, du coup, et ça l'aura bien les soucis. On a que non, moi mon fils Rohim la miel na benda gai mato il faut tanga chiki bien. Zani ti petit na ngambolo tempo. Tempo, peut-être zani. Peut-être ils ont adverbe. Kitana volume muké. Kitana volume muké. Peut-être la grammaire ils ont adverbe des doutes. Donc yo douta qui na yo appelle. Non, tu peux douter le voilà. Peut-être Sandrine a tel ngali sur ma belle. Mais peut-être ça que non, mon tazani na lisu na ya 5 heures. Mais ero lo ba mo ti ka azalande lisu mo bongo o kataneti adongo lio. Donc voilà.
to tourner la page tout ça. Voilà, nous sommes balandi biso vraiment comprendre la phrase ouana 1200 le qui n'est peut-être 13 qui n'aura d'unité c'est son frère. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Voilà, oui bika autorozo 1200 tamingité pour merci naïe, merci président pour au 4e répétition pour nous royamba biso et ça tour maka c'est vraiment naïbité to comme dans sous émission na biso ya lelo ya chez bamana mot de la fin na yo et puis au pesa ba batino so balingara yo chez bamana il y a ma consort, je sais pas, bon, surtout besoin nango vraiment. Au PCP ba yo mbote na rythme qui ça sera ndé kendara pour en rater voilà. Donc on a déjà bani dans Nambolo tempo. Donc il y a Papi Mouka. Donc Annie Tepa de Toronto, Amour Martin. Donc vous avez Lior Chama, hein? Jarvi la Toube. Au Penaba vrai combo. Hein? Jarvi, la Toube. Donc, patron Jérémy, na Wester à Gitambo. Des fois, t'es patron Jérémy. Et bon, yo. Aloïs Lema, Christelle Tumba. Siko discorrect. T'es chabilé na Istanbul, mais au Bossani. Dali Damoufa, au Bossani Lissousou. Montatine là bambo on a Paris au Bossani. Ah, so au Bossani papi sapo chef de ville oyo talaka ka jeune entrepreneur à sala hôtel à monene na côté ya banselema loko kinkole donc batu bakenda ka wana bazola la kitoko. Là je vois Antidote DBF de ba forme Alain Katanga Katangé Dodembe za Tripoli mon père ouais na Bossani au place aux Ali donc Tansia Noëlla écran en couleur flash na Bossani te place aux Ali Jésus Cheke Noël na Bossani te place aux Ali na habité Jacob de Paris on a grand frère ya Nzenze Stani Bumu Nangola na PC Bambo Théâtre Yozana nani coach Moule papa na Chider donc il a PC Bambote Bébé Botuli na Londres, vous en avez tout le monde à Paris, Bayambanga Kitoko. Wagena Fuji, Dodo Kokoti Yamosele. Bakisa moko pona yo. Mimi Kamalandwa, wana petit na yo ba wa. Mimi Kamalandwa. Kamale. Donc yo sana nani? Jogo Milambo Yolo. Donc yes c'est Azana Jogo Milambo. Donc l'honorable Jean-Jacques Moutouale on a London City. Glody Kilaki ya bébé Kanga na Panama. Dodon Pelae El Chapo. Jogo Giovanni na Bossanité Kibui Kibisa. C'est ça. Et bongo papi Congolo le portefeuille na Bossani Opété. Donc il a l'administrateur Bijou le Congo Roger Badjoko. Hein, l'administrateur Roger le conseiller Roger Badjoko pour nous ça Clete Kabea Corino, please, important que le coltan. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Voilà, Nekabozo, quand on sait que ça a un accueil. Donc là, je dis un grand merci à toute l'équipe technique d'Afrique Info. On avait Mapouya, pourquoi pas. Erjou la Mona bangoma befuti misele emana kumukile telemelio on me santone ami camarade ambo kamondele bayoka kana matoyo balobaka na monoko mwana yoka toliba ko persona batu oko ya kolembola nzumbu we moto suka supu. Merci beaucoup, à la prochaine. Qui a dit que
bandule kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo esika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pusana to vanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emeli asilesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi à un prix défiant toute concurrence, une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass